Bana na Nzambe mbote mingi na bino nyonso. Lelo nazali na esengo lisusu koya liboso na bino mpona kotatola nsango malamu na bokonzi na Nzambe. Lelo tozali na mwa discussion muke kati na maloba. Mpe tolingi kososola lolenge tozali kotambola kati na makomi. Mpo ete mingi na biso si tu biso basali na Nzambe tosili kobunga mingi. Mpo ete tozali koloba oyo ekomami na kati na mokada na Nzambe te. Na bongo liboso na kobandela tika ete tobondela. Nzambe na ngolu yo ozali nkolo na nguya, mozali sina likolo na nsempe biloko nyonso kati na yango, papa toye liboso na yo. Na mikumba na masumu na biso nyonso toye kosenga ngolu. Lakisa biso nzela na yo, solisa biso toyeba oyo na yo, fungola matoi na biso toyoka yo, pe miso na biso tomona nzela oyo yo olingi totambola. Tosili kobunga nkolo, lakisa biso nzela. Na nkombo mosantu na yo Yesu nkolo mpe mobikisi. Amen. Bana na Nzambe esengo mpona kozonga lisusu liboso na bino mpe kotatola. Na video elekaki na yebisaki bino ete tozali na baseri misatu ntina nini Yesu ayaki na mokili. Kasi nzawe atie eloko moko kati na motema na ngai mpe alingi ete na sakola yango na mokolo na lelo. Na yango na ye liboso na bino mpona ko senga bolimbisi tokozonga kati na mateya na biso kasi tika ete totala oyo Nzambe atie kati na biso. Mpo ete mwa mutuna ezali oyo ezali kotungisa ngai mingi mpe yawe alingi na lobela yango. Mutu na litea na biso ya lelo ezali ete ko kangama mpe ko tosa ba tradition ou bien ba bonkoko na biso mpe ko tia mpembeni mibeko na Nzambe. Nazali na mwa mutuna oyo nalingi na tuna moko na biso yo oyano na yango. Liboso na kokena mutuna wana nazali na makebisi oyo uti na kati na mokanda na Nzambe oyo nkolo alingi biso tososola yango. Tokenda naino na mokanda ya Deutéronomie na mokanda ya Deutéronomie na mokabo wana ya mine na eteni ya mibale. Tobanda kaka na eteni ya liboso kino ya mibale. Sikoyo Isalaele yoka malamu mitindo mpe mibeko oyo nalingi koteya yo. Salela yango mpo ete ozala na bomoi mpe okamata mokili oyo Yawe Nzambe ya bankoko na yo apesi yo. Kobakisa eloko moko te na oyo natindi yo mpe kolongola eloko moko te kati na yango. Kasi sala mitindo oyo Yawe Nzambe na yo apesi yo. Kobakisa eloko te, kolongola mpe te. Salobele oyo Nzambe apesi. Tokende na mukanda ya bimoniseli oyo bino batu na lompoto bobiangi Apocalypse. Na bimoniseli na mokabo yango ya ntuku mibale na mibale na eteni na zomi na mwambe kino zomi na libwa. Toyoka. Nga Yohane nazali koyebisa moto nyonso oyo azali koyoka maloba ya mosakoli ya buku ya Nzambe. Soki moto abakisi ata likambo moko na likolo ya makambo oyo ekomami awa, Nzambe akobakisela ye bitumbu oyo ekomami kati na buku oyo. Mpe soki moto alongoli ata likambo moko na maloba ya mosakoli ya buku oyo, Nzambe mpe akolongolela ye ndingisa ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi mpe ya kokota
kati na engumba ya bule oyo etalisami kati na buku oyo kolongola te kobakisa mpete. Tokende na mukanda ya Masese oyo bino na lompoto bobiangi proverbe. Masese wana tozali na mokabo ya ntuku misatu tokobanda na eteni na mitano kino na motoba. Liloba nyonso ya Nzambe ezalaka na libunga te. Ezali nguba mpona bato oyo bazwaka yango lokola ebomba melo na bango. Kobakisa eloko moko te na maloba na ye, na maloba na Nzambe. Noki te apamela yo mpe abimisa yo mokosi. Kobakisa eloko moko te na maloba na Nzambe. Tobianga ko nini? Maloba na Nzambe. Kobakisa te. Tokenda mukana ba Korinti ya liboso. Ba Korinti ya liboso na mukabwana ya mine na eteni ya motoba. Liloba elobi nini? Bandeko na yebisi bino makambo oyo etali ngai moko mpe oyo etali Apolosi. Mpo na bolamu na bino. Mpo ete na ndakisa na biso boyekola likambo oyo. Yoka likambo yango. Bolekaka mondelo te ya makambo oyo ekomama. Koleka mondelo te, c'est-à-dire kokenda mosika te oyo ekomama. Soki ekomami te, koloba yango te. Kolekisa mondelo te na oyo ekomama. Mpo ete moko te kati na bino atonda na lolendo na kolanda moko mpe koyina mosusu. Po soki olekisi ndelo yo kanisi yoza oleki ata Nzambe. Tika olobobel oyo ekomama. Bikebiseli wana. Tokena na ekebiseli mosusu na nsuka na mukanda na Timote ya mibale. Na Timote ya mibale na mukabwana ya misato na eteni na zomi na motoba. Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe. Makomi nyonso banda na Genèse kino na Apocalypse. Ekomama na nguya na Nzambe. Mpe azali na ntina mpona koteya, kopamela, kozongisa na nzela mpe kolakisa bato, kotambola, kolanda bosembo. Makomi nyonso. Bandeko na ngai lelo mutuna na ngai yango. Biso nyonso tozali na ba Biblia. Maloba na Nzambe, buku na Nzambe. Moko na bino. Na kosenga mingi na bino batei balakisi. Bokende na liloba na Nzambe na ba buku na bino bolakisa ngai esika ekomami na ba fete oyo biso bato na mokili tozali kosala mpe tobiangi yango ba fete ya Nzambe. Na luki na kati na liloba na Nzambe nazali komona yango te. Ntango mosusu ba Biblia na ngai ezali mabe, bino bo luka oyo akomona yo komela ngai. Tala na kati na Biblia na yo, luka esika Epifani ekomami mercredi ya putulu oyo bozwaka putulu bomitie, dimanche ya Ramon, dimanche ya Carême, vendredi saint, Pâques, Advent na Noël. Oh, na moko na dimanche. Bolukila ngai na kati na ba Biblia na bino soki bokomona ba feti oyo biso tosalaka. Na poni obe mwa ndambo moki. Mpo ba feti oyo tofetaka yango. Na ba feti wana ba pesi na ba date na bango balobi Epifani ba fetaka yango na janvier na sanza ya liboso vers le 6 to pe le 7. Balobi awa mercredi wana ya putulu
ba fêtaka yango na change à février le 4 kino na mars le 11. Ça dépend na lolenge date oyo Pâques ekokwe. Na dimanche ya carême wana tofetaka yango na février le 4 jusqu'à mars le 11 ou bien mars le 21 jusqu'à avril le 24. Bapesia walisusu dimanche de Ramon yenga ya mandalala wana tobandaka yango na mars le 15 jusqu'à avril le 18. Ça dépend na date oyo Pâques ekokweya. Vendredi saint na biso wana ezalaka mingi na mars le 20 jusqu'à avril ou bien avril le 23 entre ba date wana. Ça dépend kaka da Pâques. Pâques ezalaka na mars le 22 ou ti le 25. Ça dépend na mbula wana. Jour ya ba santu yango ezalaka na novembre, na le 1er novembre. Mpe na le 1er décembre à 20 bandi kino le 25 toye kokweya na Noël. Ba date na biso na ba fête na biso. Na ye komituna. Soki ba fête wana ezali ya Nzambe. Kasi ntango na kati na liloba na mokanda ya Levitiko tokota na mokabo yango ya ntuku mibale na misato tokomana eteni na liboso na ye komona ba fête oyo Nzambe alobi to fetaka mpona ye. Na mituni bongo ba fête oyo na uti kotangela biso wana. Nani ayebisi biso to fete yango mpe uti wapi? Mpona nini Yesu ayebisaki biso te to fete yango? Ba ye kolipe ba yebisi biso te. E komama mpete tozweli yango wapi? Est-ce que biso bana na Nzambe? Biso soi-disant ba chrétien tomituna kamituna wana po mokolo tokokutana na Nzambe akotuna biso soki mpe Yesu akotuna biso tokoyanola ye nini? Soki alobi nani apesaki bino mibeko soki mpe ayebisaki bino bo fetaka ba fete wana yo motei ngai motei tokoyebisa ye nini? Bongo yo mondimi ozali mpe na Biblia okoyebisa ye nini? Chokolo bi ete pasteur ode ate aki obongo akubete yo salaki na Biblia te kotala mpoete ekomami nde yango tosala touti koyoka makebisi tokota na mukanda na Nzambe na mukanda wana ya Levitique mukabo na ntuku mibale na misato Yawe alobaki na Moïse boy yebisa bana na Israele yona ngai ntango boko banda kosangana mpona kosala ba fête yoka malamu mpona lokumu na ngai ba fête na lokumu na Nzambe boko banda kobengisa bato mpona kongumba melangai Yawe mpamba te ezali mayangani ya bule tokobianga bato biso basali na Nzambe ete biso nyonso tokumba mela Nzambe mpo ete ezali mayangani na bule fête na liboso mokolo ya saba biso tozwa mokolo na yenga tobwaka mokolo na saba fête na bibale fête ya pasika mpe fête ya mampa ezanga levie oyo bino bobiangi Pâques na anglais tobiangi Easter. Fête ya misato fête ya bambuma ya liboso fête ya mine fête ya boposo fête ya mitano fête ya bakelelo to mokolo ya ekaniseli fête ya motoba mokolo ya bolimbisi masumu fête ya nsambo fête ya bandeko ya kapo. Nzambe mpe apesi badati na ye tobandi na fête ya saba apesi biso ezali anta na bakomanda les 10 commandements mobeko ya mine. Fête ya pasika alobi pasika ya Yawe ekobanda na pokwa ya mokolo ya zomi na mine ya sanza ya liboso yoka malamu mpona moto moko ta ona tunaki alobi ete Pâques ezali pasika ya Nzambe oyo bana na Israeli basalaki yango mpe tozali kosalaka na obi ezali pasika ya Nzambe ozali ya solo biso tofetaka
Pâques na date nini na le 22 mars, entre le 22 mars na le 25 avril. Nzambe alobi pasika na yeba na nini na mpokwa na sanza ya liboso na mokolo ya zomi na mine. Tozali kosala le contraire. Kanga na mokanda Levitiki ba fête nyonso ya Nzambe apesi ba date na ye. Biso tozui pe oya biso na ba date na biso. Tozoli yango wapi? Toyoka oyo Yesu Masia azali koloba. Toke na mokanda na Nzambe na buku ya Malako. Na mokanda na Nzambe na buku ya Malako na mokabo yango na nsambo. Tokubana leteni na mitano kino na mwambe. Kino na zomi na misato. Toyoka. Boye. Bafarizio mpe balakisi ya mibeko batunaki Yesu. Mpona nini bayekoli na yo bazali kotosa te bonkoko na ba tradition na biso? Mpona nini bazali kolia na baboko ya mbindo? Toyoka eyano ya Yesu. Yesu azongiseli bango boye. Bato ya bilongi mibale bamini ba hypocrite. Mosakoli Isaya asalaki mpenza malamu na ntina na bino kolanda ndenge ekomama. Bato oyo bapesaka ngai lokumu kaka na bibebu, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai. Basambelaka ngai kaka na mpamba, mateya na bango ezali kaka mibeko ya bomoto. Mateya na biso ezali obele oyo bato balingi bayoka, kasi oyo Nzambe alingi ayoka te. Botiaka mibeko ya Nzambe mpembeni mpona kotosa bonkoko na bino bato. Totia mibeko na Nzambe mpembeni mpona kotosa ba tradition na biso, bonkoko na biso bato. Boyebi malamu mpenza kosundola mibeko ya Nzambe mpona kobatela bonkoko na bino. Alobri susu na 13. Bongo bokomisaka mpamba liloba na Nzambe na nzela ya bonkoko oyo bolakisaka. Mpe bosalaka makambo mosusu obele ya lolengi wana. Ezali mawa. Mawa mingi mpona biso, surtout biso ba Africain, mpo ete totika nta bonkoko na biso, tomikotisa na bonkoko na mindele. Nyonso oyo mondele asalaka, tolinga tosala yango. Anta toyebi ntina te. Ekolo na ekolo bazali na bonkoko na bango mpe na makambo na bango. Bonkoko nyonso ezali mabete. Mpo soki ezalaka mabe Nzambe alingaka loba mpo na bonkoko te. Bonkoko ezali na lintomba mingi. Kasi soki makambo oyo babe na bonkoko lokola kindoki na makambo susu tokoki kotika yango makambo oyo ya bonsomi ya solo. Mpo ete nyonso bonkoko mingi bazali kosala ezali lokola mibeko na Nzambe. Mpo anta bazalaki na mibeko te kasi Nzambe asali kotia mibeko kati na mitema na bango. Na bonkoko na biso mobali na mobali bakokaki kobala na te. Kasi mindele bamemi yango biso mpe bato mwindo tozui yango. Mwasi na mwasi babala. Bomona yango wapi na bonkoko? Bakuboma bino. Ekomami bongo na liloba na Nzambe. Kasi lokola mindele balobi tozui yango. Nzambe alobi totiki oya bonkoko na biso ba Afrika kutu totiki anta bonkoko na biso tozui ya mindele. Tala Epifani, est-ce que boyebi ntina na yango? Mindele bayeba yakisi bino tozui mpe yango tosali yango bongo. Epifani mercredi ya Putulu, tozui Putulu tomitie wana. Nani? Dimanche ya Carême, dimanche de Rameaux, vendredi saint, Pâques, Advent, Noël. Kutu mawana nsoni omona kana ntango na Noël ba Africain bandeko na biso balati bilambara bango wana ya Papa Noël bazali kotambola kana moi makasi kuna na mboka na soki mpe na brouette na vélo kolakisa lolenge na mindele nsoni na mawa malili d'abord eza kuna te
elamba na balati boyebi ntina na yango te na mandefu ya mpembe elamba ya rouge est-ce que boyebi ntina na yango moto ana oya memaka soki ba cadeau ko memelaka bana bato ba cadeau akotambola butu bobimba mokri mobimba ko pesa ka ba cadeau oben nzambe moto akoki kozala bisika nyonso na ntango nyonso ko pesa oli bonzala bomoi na seko mundele wana na mandefu milai ndoki wana oyo bino bokanisa azali ko memela bana ba cadeau boyebi ntina na yango tobwaka mipeko na nzambe mpembeni tozali kolanda bonkoko na mindele oli tolanda nta bonkoko na biso bato mwindo tolandaka bonkoko na mindele nsoni na mawa tokokende na losambo kuna tomitie baputulu toke na mandalala Yesu Masia mwana na nzambe asalaki mbula ntuku misato na mokili oyo anta mokolo moko te na makomi tomoni ete akendeki soki na Kapernaum soki na Yerusalem soki na Galilée ko fete anniversaire na ye biso tozwi Noël anniversaire na Yesu Masia baye kolimpe babosani yango mpo bazalaki occupé makasi mpo na ko pendant sango malamu Yesu moye a fete tempo azali ko bikisa bato mosa elekaki obe yona ngai ba oyo tozali na kondi ba koleka Yesu na baye koli tozali ko fetaka anniversaire na ye ekomami wapi lilobelo bito bakisa te tolongola mpete nazali na motuna tokende soki tolobi mpona anniversaire na Yesu tokende na mukanda na Luka mokabu na liboso toyoka oyo mwanze ayebisaki Maria Luka toyoka soki tolobi Yesu ya solo abotamaki na Noël na le 25 décembre na mukanda na Luka nsango ya mbotama na Yesu sima na basanza motoba na sanza ya motoba nzambe atindaki angelu Gabriel kati na engumba moko ya Galile na sanza ya motoba nkombo na yango ezalaki Nazareth atindaki ye epai na elenge mwasi Marie oyo ayebaki nanu nzoto ya mobali te mpe azalaki mobandemi ya libala na mobali moko oyo nkombo na ye ezalaki Yosefi mokitani ya Dawidi na nini na sanza ya motoba soki botientembe na kenata na buku ya na Biblia ya français na Luka balobi nini na français bayebisi biso boy au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth au 6e mois français balobi anglais balobi lingala balobi monoko nini bolingi na tangela bino soki ezalaki na 6e mois na sanza la motoba Yesu abotami na sanza la zomi na mibale c'est-à-dire Maria abotaki Yesu prématuré kaka 6 mois ya mpamba omoni tozali kofinga nzambe est-ce que tokanisaka makambo mindele ba memele biso yango oyo lingala bolobi togobe yango mpe mpo mondele alobi kasi nzambe alobi ni totaki kotanga mibeko na nzambe na kota muke na ndimbola ya kati ya oyo biso tozali ko bianga ba feti na biso tradition bonkoko ezali ko limbola ni définition balobi définition ya tradition bya bonkoko ezali bindimeli to kondima to bizaleli oyo epesamaki na kati ya etuluku to lisanga mpe ezali na ndimbola monene na origine ya kala wana définition ya tradition ya bonkoko bit na yango ntina na yango elobi nini tradition bya bonkoko epesaka sens ya confort ntango mpe komimona ete ozali na kati ya lingomba omoni na bafete wana tomimonaka tozali esika moko fete ba famille baninga fete ya Noël ezali koya to misaleli bafete tozomona net tozali kati na lingomba moko boy epesaka forum mpona kolakisa exemple mpe ko celebration ya makambo oyo ezali mpenza na ntina mpona bato
kasi na nzambe ezali na ntina te. Ntina ya tradition ezali nini? Balobi ezali mpona kotonga boyokani makasi na libota kati na ba generation. Noël mingi famille bakutanaka. Anta ba feta kata anta bakenda ke église te si toi na mpoto komona bakulinga baya bakutana na mokolo da Noël mpo bakena église esika moko soki pe ya Pâques. Mais mikolo nyonso babosa na église. Forum ya kozala esika moko dibota. Tradition ezali nini? Ezali masapo, bindimeli, milulu, mpe mimesano oyo elekaka uta na generation moko kino na generation mosusu. Yesu alobi tobwaka mibeko na nzambe mpembeni mpona kosimba ba tradition na biso. Bonkoko na mindele tuloba na biso te mpo oyo tosalaka ezali bonkoko na biso te, ezali bonkoko na mindele. Bongo mibeko commande ya nzambe alobi tozali na lolenge oyo tobwakaka mibeko na nzambe. Mibeko na nzambe definition mibeko ezali nini? Mibeko ezali malako to ba directive ya nzambe oyo etali makambo ya solo solo, makambo ya siki siki oyo elingi ete tosa yango mpe kotalela yango. Makambo ya solo solo ya nzambe. Ntina bit ya mibeko ezali nini? Ezali kolakisa mpe koyeba ete oyo ezali motuya na miso na nzambe lokola bosembo, boyenge ben, bonzambe ezali kotalela bomoto ezaleli mpenza ya nzambe. Ntina na mibeko na nzambe ezali kolakisa ezaleli mpenza. Importance na mibeko ezali mpona kopesa mateya to malako na bizaleli ya bato. Na lolenge nini tozali kotambola elongo na nzambe. Kopesa biso mateya. Liloba mosusu elobi ete mibeko na nzambe ezali lokola mwinda. Mpe ezali lokola map. Mwinda mpona komona. Mpe oyo bino bobengi GPS mpona kotala nzela na kokenda. Maloba na nzambe. Po soko zali na yango te na mokili na molili oyo tokubunga. Bande kuna ngai. Biso lokola Yesu aloba tozali na lolenge oyo tobwakaka maloba na nzambe mpembeni mpona kotosa ba tradition bonkoko ya mindele. Sikoyo situ biso basali na nzambe tokoma na tradition oyo ya koteya obele mpona prosperité, mpona kozwa mbongo, mpona ba mariage, mpona misolo, mpona ba voyage. Repentance ezali koteya malisusu te. Kobongola mitema kososola lisumu, moto moko ateyaka lisumu ezali lisusu te. Nakutanaki eleki poso misato na motei moko awa tokomi kosolola tokoti na kati ya liloba ya alobi oyo nga nazali koteya soki nazali koteya repentance alobi natika mpo ekokimisa bato bakoya epai na ngai lisusu te mpo bato balingi koyoka wana te bakokima. Ezali malamu koteya ete bato baya bakota na liboso ya trône ya nzambe mpo makila na Yesu esukola. Lisumu koloba yango te, repentance koloba yango te mpo ekokanisa bato bakokanisa mingo be mpo na mabe bakoya te. Oyoki évangile wana ezali mawa. Tradition bonkoko ya mindele oyo biso bato mwindo tokomi kozwa yango mpona kobwaka liloba ya solo toyebaki évangile te mindele bamemaki yango nzambe merci bamemelaki biso yango mpo baya koyiba mpe kobebisa bomwe na biso yango bayaki na yango na intention wana nzambe apesi biso ngolu to solidité to sosoli bonzambe bandeko na ngai to kangema na bosolo lokola baloba na nzambe ezali koloba to bakisa te to longola mpete na tune bino bota na Biblia na bino ba fête oyo tozali kofetaka mikolo nyonso tozweli yango wapi epai ekomami. Yesu ayebisi biso tofete yango na lolenge nini
na ntango nini. Tala oyo ya Pâques. Awa na poto tobenga kango Easter. Na sali mwa ba recherche Easter. Na ye kozwa na dictionnaire yompe tala technologie ekomi molai. Kota na Google luka Pâques. Otala yango ezali kolimbola nini. Na anglais balobengi yango Easter. Natali Easter ezali kolimbola nini. Balobi she is ezali azali mwasi. Mwasi yango bankombo na ye yango. Kombo na ye mosusu ezali Gaia. Kombo na ye mosusu ezali Astoret, Ishtar, Artemis, Venus, Aphrodite, Samiramis, Nature, Great Mother, c'est-à-dire Mama ya mpifo, Riga, Libertas, Oistre, Durga Hathor, Queen of Heaven, c'est-à-dire Reine ya likolo. Bankombo na mwasi wana Ishtar. Na koti na mwa mozindo, natala origine na yango. Balobi Easter wana soki Easter Pâques maloba wana ya Pâques euti nyonso boli msanga ekomami na mono na komi yango na anglais kasi nazali ko bongola yango na lingala mpo ete bososolo. Euti na nkombo na bato ya kala baoyo mokili ya ba Northern Brian. Nzambe ya ba Northern Brian. Oistre. Oyo babandai ko kumba melaye na antiquité. Ekomami na latin na ntango ya 625 AD. Oyo sango moko ya ba anglais nkombo na ye BD. Moto akomaki makambo ya Easter wana. Balobi Easter originalité na ye ezalaki ko célébrer mpona Ishtar. Nzambe wana Ishtar. Azalaki nzambe ya ba Assyrien mpe na ba Babylonien. Nzambe na bango nzambe na mwasi. Azalaki nzambe ya mobali te ya mwasi. Azalaki nzambe ya fertilité na sexe. Symbole na ye ezalaki liki na lapin. Soki mpe biso tokanisi lapin na liki ezali eloko moko ezali mpona résurrection ya nzambe. Soki baoyo na mikina mpoto abazali na baoyo basalaka Playboy. Bolimbisa ngai mpo ifo tolo babosolo. Ba Playboy ezali nini bato basalaka ba filme oyo mwasi na mobali bazali ko sala sexe. Alors symbole da bango ezali la paix. Na liki. Bon biso bandimi bana na nzambe tozwa kampe symbole wana ekoma mpona Yesu na lolenge nini mpe na ntina nini. Awa na mpoto awa na mokolo ya Pâques maki etondi na église ba décorer yango batie yango balangi bana bake no lukaka yango ezali lokola tozali ko célébrer mpona maki batie basket munene ya maki ba chocolat ya ba lapin na ntina nini bandeko na ngai. Yesu akomi na ntina ya lapin na liki ezali mpona sexe na fertilité. Nzambe Easter wana kasi biso tozali ko fete yango. Est-ce ezali na beaucoup na nzambe? To continue. Nansima balobi ete nansima Constantine, empereur Constantine a décidaki azwaki mibeko ete Christianité ekotera kati na empire romain Pâques ekomaki ko représenter Yesu. Kasi misisa na yango, originalité na yango ezali mpona ko célébrer fertilité na sexe. Wane uti na dictionnaire. Balobi koleka Ishtar tradition ya liki na lapin ezali na ntina moko munene na ntango bato bazali ko célébrer fête ya Pâques. Kasi symbole wana ezali lokola ko bimisa bomo ko mbotama ya sika. Kasi ezali na signification na yango banda kala ya originalité na yango. Ezali na ntina moko te na kati na kufa mpe lisekwa
na Yesu. Oyo ezali koloba mawa. Tokota na Noël. Soki mpe oyo biso to biangaka. Christmas. Balobi nini? Balobi Noël ebandaki banda ntango ya barome na religion na bango. Liboso référence ya Noël na le 25 décembre euti na century ya mibale. Ezali kolimbolete Noël ya liboso ezalaki célébrer na ntango oyo ba Rome bazalaki ko célébrer fête ya bango ya Saturnalia. Ezali fête ya kopikola mpiko ya biloko ya kolia. Ezalaki fête ya ntango ya hiver ya soliste. Ezali kozonga ya Saturne ya sanza. Kokumbamela nzambe na bango ya sanza. Nzambe oyo nzambe ya kokona. Balobi ete Noël ezalaki développé oyo bakomi moko akomi ete ezali kolongola esika oyo bazalaki kobondela nzambe ya sanza mpona kotia mbotama na Yesu. Yango ezalaki na nsima ya 529 AD na nsima oyo Christianité ekomaki religion officielle ya Empire Romain. Empereur Justinien asali ete Noël ekoma fête civique ya religion Christianité. Na encyclopédie americana 1956 édition elobi boy ete Noël ezalaki fête ya église na liboso na ntango na bapostolo te. Kasi mpona ntango wana ya kala bazalaki ko célébrer koleka makasi kufa ya moto ke mbotama ya moto. Bazalaki ko sala fête mpona lokumu na moto ya kufi kasi mpona mbotama na yebe. Bandeko na ngai nakoki kokende mosika te na oyo na yebisi bino mpo kota na Google tala na ba dictionnaire na yo oluka Noël euti wapi, Pâques euti wapi. Tozali ko célébrer yango mpona nini? Toyoka maloba oyo nzambe alobi. Mpo ete mingi na biso tozali koloba ete Yesu ayebisaki biso ete tonki pe ba yekoli ete tosalaka yango mpona kokanisa Yesu. Eza obene esika moko mpamba na Biblia oyo Yesu ayebisi biso tokanisa mpona ye. Alobi te tokanisa to fete mbotama na ye, soki kufa na ye, soki eyengala mandala ndenge azali kokota akotaki na Yerusalema ya solo ekomami. Kasi ayebisaki biso te to fetaki bolakisanga esika wapi Polo akelaki kofete eyengala mandala. Soki pe Noël anniversaire na Yesu, soki pe akelaki kone kufa na Yesu. Toyoka tokene na mokanda ya Luka mokabona ntuku mibale na mibale. Tuku mibale na mibale tokobanda na eteni ya zomi na mine. Ntango ngonga ekokaki Yesu abandaki na mesa elongo na bantoma. Alobaki na bango nayokaki mposa makasi ya kolia pasika oyo elongo na bino liboso ete namona mpasi. Mpamba te nazali koloba na bino na kolia yango lisusu te kino ntina na yango ekokisama mpenza kati na bokonzi na Nzambe. Nsima na ye kozwa kopo azongisaki matondi epai na Nzambe mpe alobaki bokamata kopo oyo mpe bokabola yango kati na bino
mpamba te nazali koloba na bino na komela lisusu te vino kouta na mbuma ya vino kino bokonzi na Nzambe ya bongo azwaki limpa mpe nsima na ye kozongisa matondi apesi epai ya Nzambe akamataki yango mpe apesaki bango yango alobi boye toyoka malamu oyo ezali nzoto na ngai epesami mpona bino bosalaka boye mpona kokanisa ngai esika obe moko mpamba oyo Yesu alobi tosalaka mpona kokanisa ye ndenge nini ntango nyonso biso bana na Nzambe biso bayo tozali kolanda Yesu Masia tokokutana bayekoli tolia limpa tomela vino mpona esika moko kokanisa nzoto mpe makila na Yesu mpo ete liloba ezali ete esika mibale misato basangani na nkombo na ngai nazali kati na bango ye azali wana alingi tokanisa na mémoire na ye Noël te Yesu aloba te mokolo moko to fete mpona mbotama na ye liseko mpe kufa na Yesu tokanisa yango ntango tozali na batisimo tozali kozinda na mai ezali tozali kokufa elongo na Yesu ezali biso kobima na mai tozali kosekwa na Yesu wana ndimbola symbole ya kufa mpe nsekwa na Yesu Pâques ezali kufa mpe nsekwa na Yesu te meme date wana ezali date oyo soki tolobi ezali Pasika oyo Nzambe ayebisaki na bana na Israeli alobaki yango na mobu na sanza wana te mpe na date wana te tozali kosala oyo tozali kosala tozweli yango wapi motuna epai na yo ndeko motuna epai na yo mosali na Nzambe toyoka maloba na Nzambe lokola Nzambe azali koloba ete azali koyina alingi ba fete wana te oyo biso tosalaka mpo ezali ya yete tokota na kati na munkana na Nzambe na buku ya Amos na munkanda ya Amos Amos na mokabo yango na 5 na iteni na ntuku mibale na moko toyoka Nzambe alobi na yini bafeti na bino ya bule bafeti ya bule oyo ebandi wana Noël Pasika nyonso wana natangelaki bino Nzambe alobi na yini bafeti na bino ya bule nazali kosepela na yango ata moke te mayangani na bino ya bule ezali kolumba nsolo mabe liboso na ngai yoka yango yo motei oyo ateyaka Noël Pâques nyonso wana bafete anta soki bomemeli ngai bambeka na bino ya kotumba to ya bambuma na kondima yango te anta soki bomemeli ngai bambeka ya boyokani oyo eleki mafuta na kotala yango ata moke te bolongola makelele ya banzembo na bino liboso na ngai na koyoka mindule ya mandanda na bino te bokanisa ntango bokendeke na choral wana na Noël bobongisi banzembo kilikili bapapa bamama bandeko Nzambe aza koyoka te yoka maloba na ye soki ngala azali koloba lokuta kende lisusu na Amos mokabo na mwambi na eteni na zomi alobi na kokomisa mikolo ya bafeti na bino mikolo ya matanga banzembo na bino ya esengo banzembo ya mawa na kosala ete bino nyonso bolata basaki mokuya banzembo na biso ya bafeti ya Pâques ya Noël Nzambe alobi ayini yango aboyi yango tokendela mokanda na Isaya mokanda na Isaya toyoka makomi Isaya mokabo na ntuku mibale ntuku mitano to banana Isaya na mokabo na liboso Isaya mokabo na liboso Isaya mokabo na liboso liloba elobi nini
tokobanda na verse wana ya zomi kino zomi na mitano. Boyoka liloba na Yawe bino bakambi ya engumba ya Sodoma. Boyoka mobeko ya Nzambe bino bato ya engumba ya Gomora. Ntango boyaka liboso na ngai, nani abengaka bino ete boya kokota na lupango na ngai na ndako na Nzambe? Botika komemela ngai makabo oyo ezangi ntina. Yoka malamu. Nazali koyoka malasi na bino ansa nkele. Bafeti na bino ya ebandeli ya sanza. Ya sabampe mayangani na bino bafeti wana ya mabe. Nazali kokoka yango lisusu te. Motema na ngai eyini. Bafeti na bino wana ya ebandeli ya sanza. Mpe bafeti na bino wana katama ekomi mpenza mokumba mpona ngai na lembi komema yango. Ntango boko tombola maboko na bino mpona kobondela na kolongola miso na ngai likolo na bino. Ezali soki bosambeli mingi na koyoka bino te. Mpamba te makambo na bino etondi na makila. Yawe alobi azali koyoka mabondeli na biso te antato lobi atanto ngangi. Tokende na buku ya Malachi. Na Malachi boyoka oyo Nzambe azali koloba. Na mokabo yango ya mibale na eteni ya liboso kino libwa. Sikoyo bino banganga Nzambe likebisi. Basali na Nzambe boyoka likebisi oyo. Nzambe likebisi oyo epesami epai na bino. Soki boyoki te, soki boboyi kozwa mokano ya kopesa nkombo na ngai lokumu. Elobi Yawe mokonzi ya mampinga na kotindela bino elakeli mabe mpe na kolakela lipamboli na bino mabe. Solo na sili kolakela yango mabe mpamba te. Bozwaki mokano te ya kopesa nkombo na ngai lokumu. Tozwi mokano te zonga lisusu na malako ya nsambo. Tozwi mokano te ya kopesa Nzambe lokumu kati na mibeko na ye. Tozwi ya biso kopesa yango lokumu oya ye tobwakisi mpembeni. Biloko na bino na kopamela bakitani na bino na kobwakela bino basalite ya banyama na bino na bilongi. Salite ya banyama oyo bobonzaka na mikolo ya bafete na bino. Mpe bakomema bino nzela moko na basalite yango. Bokoyeba solo ete na pesi bino likebisi oyo. Mpo ete boyokani na ngai elongo na Lewi esukate. Boyoka na Nzambe elongo na Lewi esukate. Boyoka ni yango ezali nini? Elobi Yawe mokonzi na mampinga. Boyoka ni na ngai elongo na Lewi ezali boyokani ya bomoi mpe ya kimia. Na kopesa ye yango mpo ete atosa ngai. Atosaki ngai solo mpe azalaki kolenga liboso na ya nkombo na ngai. Monoko na ye ezalaki kobimisa malakisi ya solo. Lokuta etikalaki komonana na bibebu na yete. Biso basala Nzambe ya mikolo oyo lokuta eleki. Situ soki tomoni mbongo. Nzambe ayebisi ngai boy. Yo kozwa libala. Mosala na yo ezali koya. Pesa $2,000. Lokuta eleki. Azalaki kotambola elongo na ngai na kimia mpe alima. Na nzela na ye bato ebele batikalaki kotambola na nzela ya masumu. Na nzela na ye bandeko na ngai toteya mpo bato babongola mitema na masumu. Botika ba profesi ya lokuta ya moyibi. Bozali koyokisa Nzambe nsoni. Bokomi koyokisa biso bato babianga basali na Nzambe nsoni.
mpona lokoso na mposa na mbongo botie mosala nzambe ekomi mbongo na bino. Mpamba te bibebu ya nganga nzambe esengeli kotambola kobatela boyebi mpe bato basengeli kozwa boyebi na monoko na ye mpo ete azali ntoma ya Yawe mokonzi ya mampinga. Kasi bino bopengwi na nzela mpo na bobetisi bato ebele mabaku na malakisi na bino to betisi bato ebele mabaku na kokosa bango. Bobebisi boyokani elongo na balewi elobi Yawe mokonzi na mampinga boy na salaki ete botiolama mpe bosambwa liboso ya bato nyonso. Omoi ndenge basali na nzambe tokomi kosambwa mpo liboso na bato nyonso mpo na bibebu na biso oyo tozali koloba ekomami te. Yango ekomi na nsoni koloba ete tozali mosali na nzambe moyibi kaka biso, pite kaka biso, ekobo kaka biso, komi boma kaka biso mpo na mposa na biloko na mokili mpo ete obele ozwa lokuta koloba lisusu te. Kasi bozali kopona bilongi na makambo oyo etali mibeko. Tolingi koloba be oyo bato basepela mibeko na nzambe tobwaki yango mpembeni. Bandeko na ngai lelo na ye mpona kotuna mituna oyo bafeti oyo biso bato mwindo tozali kofete yango oyo bankoko na biso bafete yango te. Nzambe alobi Yesu alobi ete tokomi kohonore bonkoko na biso mpe tobwaki liloba ezali mawa. Biso tozali kohonore bonkoko na mindele ntao ya biso moko tobwakisa yango. Tozali kotosa obelo ya mindele toyebi ata ntina te euti wapi tozali kotuna te. Na mokana ya ba misala bantoma balobi ete na mokabo wana ya zomi na mwambi balobi bato ya bere na zomi na nsabo bazalaki ete ntango Polo atei bakei na ndako batali soki oyo Polo alobaki ezali na kati na makomi soki ya solo nde liloba na nzambe ekomaki bipanyoso mpo bamonaki oyo Polo azali koloba ezali ya solo. Ndeko na ngai yo ozali na Biblia otala oyo batei bazali koyebisa yo baprofesio bazali kopesa yo maloba na bango soki ezali kati na makomi obele mpo bayebi koloba obele mpo bayebi kolata obele mpo bazali kitoko totie tobwakisi mibeko na nzambe mpembeni mpo na kosimba mpe kotosa bafete na biso moko oyo Yawe ayebisi biso te oyo ekomami te. Liloba elobi ete na mokanda ya Apocalypse ete tobakisa te mpe tolongola te oyo ekomami. Na mokanda ya bimoniseli Yesu ayebisi biso bongo na nzela ya Yohane. Na mokanda ya Deuteronome Nzambe ayebisi biso bongo na nzela ya Mose. Na nzela ya Proverbe na buku ya Proverbe bantoma bayebisi biso bongo Nzambe ayebisi biso bongo na nzela bantoma ete tobakisa te tolongola te. Ndeko na ngai yo motei kanisa na oyo ozali kote mpo mokolo ezali yo okotelema liboso na Nzambe. Lelo bandeko na ngai natiki bino na maloba oyo totala na makomi toluka bafeti oyo tozali kofete yango soki ezali na buku na Nzambe soki ezali te bandeko na ngai totika mpo nkanda na Nzambe ezali koya mokolo ezali yo okotelema liboso na Nzambe ngai nakotelema liboso na Nzambe akotuna okolobela ye nini tika ete ngolu na nkolo na biso Yesu Masia eume na kati na biso mpe molimo mosantu asosolisa biso bosolo oyo ezali kati na makomi na nkombo na Yesu Masia. Amen.